va expliquer na opé on va expliquer bien bon comprendre na opé mais lino ka ofinga po lingrasi la bisalu mingi pourquoi rancune pourquoi ko finga et c'est ngam na luka kombo ngaza ki bébé na yeba ke loro te ba baptiser kombo na bango mais no tong na ina musala moko na yeba kana ko changer kombo te et tikala ki sila tong na yeko comprendre que faut na changer kombo comme qui retard parce que si les kota ki wa les autres place te non ça nini naza rancune te na luka problème te pe na botola kombo te pe na dimbela kana komba sila bisaluti si la commune Christine est-ce que les lopé éco gêné yo ce qui ba yebsio que si l'adoré tu as 47 ans 48 ans ou tu as 50 ans éco gêné yo pe éco ça lo passé bona et ça nga passé et ça lo passé te ça nga passé na bota ma boete nazaki bébé na okola c'est-à-dire to sa bandoyi ya kombo moko izalaka lelo o mimika bongo azak mimika be yazali OK Naomi Barcelone azali Naomi mususu azali Karine Pala azali Karine Yamadou azali Fanny Masudi azali Fanny mususu so nani Katalea azali siko pourquoi pas kaka sila so kaza sila wana azali comme ba problème la lembi et comme sanga na loba mo mettre fois eloko e comme sanga soki na ye disons ila rata soko e bakite na kolo bonde ngana botami na famille témoin de Jéhovah na silamite siko sila oyo na monde de théâtre na yaki non na kombo na ngai ya Ronaldo wana na matetete ton na yelemba nabi o Jibo monjoka comme ça Clémence mais a jouer na Jibo mo c'est nga pe sila na nge batama na jouer na comme mususu na ti Ronaldo na bani ko jouer na Ronaldo o e jour bo poser ta modéro question oyo tout na so ka benga ayebi comme na nga à l'époque na Académie des Stars ya scène aba ebité sila kaka sila OK sila zo abanda ko dominer déjà combo oyo pourquoi fia question c'est la chantage na boto mobile pas comment nous kanga na ni na poison makambo bandika la na théâtre apparemment na lo bango lelo OK oh eza pour question y pourquoi que na kangola nai ya mwasi na papa leki na papa leki nende mtazoli alinga nga depuis poto tala ba fipena nga sikolo kwa lobby na nguna kenda kina ngati camarade na ngai abengi mususu camarade na biso mususu abengi akei dans la komi wana il paraît la fille à question amemai whisky akei mais ça papa whisky mais ça papa whisky leke ko kite ba ke flat comme Ronaldo ya seni comme wana ils ont réussi et ils ont réussi quand mais si la zamelelo na tête na TV na moni pe si la OK na yeba si la bongo première fois ngana yeba si la na TV en 1900 et na 2001 la télévision pour na biso tozi ya rediffusion donc c'est-à-dire ndé na bande ki ko sala sala théâtre na yeba ki sila te OK modera benga tala sila tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mili asalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa likolo benga ye mpenza ya kosi te te so moni ana te kende mbala moko bibele lobi soko lingo sala likambo malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo, nanzela na yo, et sonner pe arobe manga to pambola nzambe.
donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na kozonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso, nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozwami na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, les amoureux de cette émission de Code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadinga Lapa. Cette émission s'appelle le Code de bonne conduite de Essengozali Yanga Mukolo Yalelo. Yakoya Melabino, cette grande dame, vous avez appelé Batuebele, Babenga qui Lukela Bisso, Sila, Zuela Bisso, Sila, t'en as besoin Sila, t'en as besoin Sila. Avec un peu Kolobato, partager expérience Nabiso ensemble avec Sila. Voilà pourquoi aujourd'hui Tadinga Lapa a que Koluka Sila doré. En tout cas, comment il y a Sila, et comment il faut créer les sous-sous. Makambo ebele to yeba ki na biso te to bosana ki to tika ki eza makambo sene mais makambo ebele e botami lisusu awa. Cette dame au nom de Sila Doré, cette maman azali pe parmi ba oyo bakenda sango ba oyo pe ba fanda ki na mboka ya Angola ba oyo pe baliaki na ba mama na biso o ba utotika biso ba mama Miraesa ba mama Via ba mama Étoile ba mama ebele ba mama Aimé ba mama Movoto bango nyonso en tout cas ezali moko na bango o bazalaki na bango na mboka ya Angola. Tout autour na bango il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses. Alors moi Tadinga Lapa avec l'équipe Mobimba ya Top Media Télévision, là je vois Dadju qui réalise cette émission déjà ce matin. Luki moi être invité, Lukato Kabola Makanisi ensemble et voilà. Avant de commencer cette émission, je dirais na famille Libota Nyonso, ba amoureux Nyonso ya émission Oyo, ba fan Nyonso ya maman Top Wato, ba fan Nyonso ya maman Dinana, ba fan Nyonso ya président Caleb, ba fan Nyonso ya Muchopi, ba fan Nyonso ya maman Ursule Pechanga, ba fan Nyonso ya maman Sila Doré, Tozana est déjà à Wana Plateau. Je vous invite tous vous allez concentrer, vous allez part na émission où vous ne serez pas dessus. Tout ça jusque là, attends un problème. Mon côté is mutu is moko. I don't know problem. I don't know employee. Is intellectual. I facing is my job. Oh, ok, I don't know because beaucoup de problèmes et beaucoup de choses. Voilà pourquoi moi je fais que mon travail. Nous sommes au-delà de 224 000 abonnés. C'est gloire à Dieu, c'est grâce à Dieu au Azosala et Panabino. Allez maximiser encore une fois vos abonnements. On a chaîne Wana ya Bellevue Télévision. N'oubliez pas aussi Maman Dinana. N'oubliez pas aussi Maman Ursule Pechanga. Notre film est déjà Josué 1-8. Ça déjà disponible. Bazo continue toujours coacher la Bino Babiloko donc Sengeli. En tout cas, suivez ces films et vous ne serez pas dessus. Ici, avant na Yamela Bino invité, avant na proposé Bino Mama Sila on a zanaye awa na plateau. Je mettrai quelques extraits. Il y a film et on a une façon aussi. Il y a un peu sa couleur. Il y a film et on a au Ezo les cas déjà na Bellevue Télévision. Voilà. Je suis Miezi sera avec moi après cette émission. Un grand merci à maman Bijou Nketani, maman 90%, un grand merci à papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noema Bakala Nzinga, à maman Lobi de Salinga Jar par rapport Gande Tosoli et Salinga quelque chose de bien, un grand merci à maman Deborah Lubanda Kilo, ya ma mère à Calgary, un grand merci à maman Emily Seti Maïnga Mwasi Nzambe, merci beaucoup maman Emily et aussi un grand merci à toi Bertel Konde Mbongwa propre, mon boss, l'infirmier clinicien. Depuis Montréal, na Canada, un grand merci à toi Aurélie Mafouka. Mère à surprise, père Aurélie, combien de temps surprise, semaine en haut, et aussi la juin, en haut, et aussi là. Donc, bon, on est au bas de l'émission Nabiso, maman Coco Zozo, je vous salue. Tous on a un élément où il y a film Nabino, je suis 1-8 et puis on se retrouve tout justement après. De toute façon, il y a qu'à introduire invité Nabiso. Dadju, ton côté Kuno. Autant il y a la couleur. Imaginez, alléluia, amen, donc on n'a pas besoin de toi. Hein? Quelqu'un sait que moi, comme je entre comme ça, j'ai fini. Mais lui, sans Paul, sans Georges, sans Léon, sans même Paul, le combo de Cala de Bavon.
Nzambe alikola sana mapa te mutu apona oyo alinga oyo alinga lipa te Jean-Pierre alobe mama tambola ezalaki bien te nzambe apeye libala tobanda otambola esika nzambe esika to makasi na chaque chose a son temps. ozomomela pourquoi yebisa vérité parce que ye nde atikala na ndako namona mpo loba film moko abinaka makifwelele si au concert tu sais n'a pas venu sur venir betting le bakuna talile qui ne move na calculer ça c'est tant na nyate pas leki. Maman s'il te plaît, maman s'il te plaît, maman s'il te plaît, maman s'il te plaît. Maman s'il te plaît. La Bible dit bateau Nzamba benga Christ benga a prédestiné bango. Musala nzamba kota moté pourquoi parce que tata tike église. Peut-être un pasteur so yebi bien na mboka so ndenge tambolaka ba pasteur mingi nde basawa na omona papa azali susu te bana ba succéder Maman, pardon, voilà, merci de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Wanezali extrait film Menabino. Je souhaite un 8 Wezali disponible na Belleville Télévision. En tout cas, que maloba ya nzambe ya malamu eza la musika ya munoko na yote. Il faut que tato la kibonzambe, il faut que za la kati na bobonzambe zwa yango meditaka yango nuit et jour. En tout cas, ekozala quelque chose de bien. Ezali ba genre ya ba film au bino ba ndeko na biso fo bolandaka yango. Ah, to tchaka ba extrait de l'intégralité. Allez suivre ça chez Belleville Télévision. Voilà, Dadju okofungu la caméra. Bande comité ma ezoko beta Dougou elle ba moniye déjà basepeli. Elle s'appelle Maman Sila. Maman Sila Doré. Pourquoi Sila Doré? En tout cas, awa tokozwa libaku ensemble. Yakoyeba oyo nyonso etalina musala ya mama o. Topese na mbote. Maman, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Très bien. Nzamba azosala. Asa mingi. Alamusinga na tongo ya lelo malamu. Très bien. Na komisi vraiment pour ebele pe mezate. Oto lala na bango poto la mukana bango lelo ebele ba olela bango. Gloire à Dieu. Mais la bolingo na ye nganzo to makasi pe na zui transport ya kata aussi. Voilà. Toruti olanda moko ya ba film ya bandeko na yo. O na kombo ya Je souhaite un 8 où ils allaient une production à Bellard. D'abord, lorsque tu regardes la configuration, les castings et les jeux d'acteurs, il y a filmé tu te dis quoi, maman? Commentaire na yo ko zalane. En tout cas, na portugais to ba goucheté. Goucheté. Na sepeli. Ah, OK. Qualité, casting, ma personnage na mona en tout cas waouh. Bien makasi. Malgré Nathalie Cabestre. Donc c'est que pénation na côté na histoire déjà. Extrait pesinga déjà elle est pende na monde le film c'est bon. Donc histoire na on peut que ça c'est bon. Pour ça tellement extrait. Donc on a sepel makasi. Mais yango déjà disponible. Ah déjà. Donc tu commis déjà le 4e épisode et les autres quotas déjà. Ah bon. Donc ça déjà disponible dans Belleville Télévision. C'est bon, c'est que na kombana na 1 2 4 euros écoute. Très bien. Non, voilà. Nous avons reçu Madame Sila Doré. Madame Sila Doré, le lozali Maman Sila, le lozala ki mwana ya papa nani na mama nani. Papa roba bosina. Naza Sila mito. Mwana ya papa Rémi Mbuka Basonga. Na famille Maumba. Naza mwana ya mama Ana Makati Kinzonzi. Voilà. Ba maman baza ou bien si ba tika biso na papa. Non, bazali. 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 Siko papa na mama baza. Siko papa na mama elle baza. Si là na mama na papa préféré na yepena ezalaka nani? Préféré à Sila Doré ezalaka nani entre papa et maman? Bon. Nalinga bon mbale mingi. Sur le comme la préférence na koloba ki
Moi si le cola zaka camarade moninga moi si yango tozaka mingi. Pour nous on a pas partage mususu yanga moi si to partager na maman non na papa. Papa pe kangana mwana mobali à côté. Moi trop. Donc na préfère nanga maman po maman lo ba nanga makamoko o papa ebisa ngati. Très bien. Donc na ba raté sur les Sonia ba papa na bana basi mais Sonia maman te na mwana mwasi. Préféré na ngiza maman pas comme camarade papa ninga comme ça camarade. Ah ok pour papa ba ça là ba j'étais so meki à tatoli hein. So meki à tatoli dans zone gisio na nzela. Wala ba vie papa so to benga ke vie lion. Vie Goliath. Ba vie Goliath ka wa Nigeria na nde papa ça ça. Na mona na ngisika sekatika. Donc yango photo za nebo. Voilà, mais nandenge yo tala papa, moko tali papa, moko otali maman par rapport ya Sila Doré, tu t'es dit quoi? Maman na papa ba inspirant ngai makambo mobo o lelo ngai pe na koki kotikela ngo ba oyo ngai nazo kobota na ba o nyonso bazo kolanda nga na sima. C'est que tu bénéficies vraiment de ya ba papa lobby ezala kinini. Non, papa na maman batangisa inga nono. Pour na sala pour na za diplôme pédagogie générale. Très bien. Peut-être bénéfice dans mon zaki na mata campus na ça droit. Très bien. Mais non, na éviter kozala papa na maman ba boti sila na za sila non. Tolo be sila non. Sila. Na sila mit. Sila mit. Oui. Quand papa na maman ba boti sila mit. Bon, na éviter ni sala ki lelo oyo na koma oyo na za pe na changer ba parents oyo no benga madoré. On est pas raté lo ni salaka. Mais grâce à Nzambe ne moto ayebi atina na bota manon si la bota mana maboko na bango yene kimile ba grâce mosusu e bilelo katina. C'est une ozali chrétienne musulmane? Non chrétienne. Église na bino wapi? Vraiment na mundumba molimo pona linga Nzambe makasi. Olinga Nzambe makasi. Poisela nga makama malamu ebele ya itabina kangala ba danger. Ata problème eteli momo ka zunga pena siminga liboko longwa nga mona Nzambe ti. Sikoyo nga na utana na famille ba témoin de Jéhovah sikasi la mitimita. Côté ya robe, moi genou et mon anaté. Moi luketu pena mon anaté. Apusana te pe de tokenda betite na biso tango zoka lilo banzambe calme non na salle. Eso koto pena ndenge kotanga evanda donc bonzambe penze kota. Biso papa koko nanga mama umba na papa ngimi bango bazaki na religion wana. Donc batangisi biso to koti betude wana ti après. Na sali ki rébellion mutasa sanga ki rébellion neza tata mos nanga arishama elangimi j'étais salé sukoza na Luanda. Très bien. Quand on a 15 quoi à l'époque j'étais nazaki na muki 15 ans boy. Li azonga ebisaka. Non mais mon place mon menanda kwa ibati. Donc ngam na komo bimisa secret o. Tango tala bien na lobaka na yalo bati ba komo ko lobaka na bémission. Koko ma doré ça problème. Donc koko ma si la doré ça problème et comment on lobisanga fa. Abiyaka amemingi sika mona alléluia osana alléluia osana kabi oni na mona biso kuna tozaka boyete biso yemba cantique un paradis. C'est la promesse. Nyoso na mokanda papa. Tozotanga. Awoka bino moko banzembe belé muso 10 chansons. Bokanga déjà na mutu de beauté le cantique te bozo kende bongo. Petango boko kota prière. Papa na biso ozo bondela esika na koma ko sentir babilo ko moko kati na ngai. Oui banda ko bata maison bimanga bi Donc voilà na sa chrétienne. Oyo na ye na suis baptême na nga na église plutôt église Salem ya papa Israël Mbambi docteur on a super na lebe échangeur son sous région.
après wana nakomi okepe église okaka loko eza nango chrétien okebe mais lelo nazo se retrouver na église ya mama Élysée na Kestemane vraiment nalandaki petit frère nanga Sylvain Tsakalaza asala ba plafond ya plâtre ya kitoko wana so boza nango besoin les staff en tout cas so boza nango besoin bo benganga bokosepela na mosala asalaka. Donc il faut ça la marketing wana parce que ça donc moko ya na famille na biso voilà. Très bien, voilà. Maman Sila Doré, merci beaucoup pour moi entre parenthèses wana une façon parce que nous c'est comme ça ici erto sur la carte la lokola on a besoin de parler. C'est quoi na ba âge on a ero longwe bato ya ba robe bato ya ba mam ya okita ba plante na se vous avez déjà na ba âge ni pour on a besoin notre la question mo ya sungi et pour bato bayo kate na ko senga kutu na dajo er moko e bongo akata caméra wana ezaki na ba âge ni wana tant na longue na église ba robe 15 ans non 15 ans na côté église de réveil c'est quoi question nanga ezaki boy dajo pardon pour ça on a pas la question là c'est quoi pour ba voisin ba yokati voilà déjà tu avais connu déjà déjà banoko déjà tonto déjà zalaki ou bien on est aki beaucoup plus kaka ki bonzambe non na répondre ka ya robata pour pas tout ba yokati pour te wana donc parce que er ndo côté de panabiso bato alléluia amen penande parce que comprendre voilà c'est quoi le premier homme ya maman Sila Doré aujourd'hui na année mais à l'époque tu avais quel âge maman calcule comment ils sont passés non nous sommes 96 nous sommes 96 pas plus dans le théâtre ok c'est quoi ok donc tu sais que bozaka na ye ou bien après il y a kenda kana c'est quoi wana na 96 wana yo zaki na âge ni teto le makanga ou funa sa téléphone avec tozobimisa ngo ti mais toza ba mama moto alingana 96 c'est kaza mwa moke te aza bokolo makasi oui oui, ils avancent, yes. Voilà, merci mesdames et messieurs. Comprenez, c'est comme ça que nous sommes en train de continuer avec notre émission. Une façon de vous amener dans ma camboumon pour Yaki Tok. Ici, nous mettons nos invités très à l'aise et nous devons aussi le respecter parce que vous savez, une maman comme cette maman qui est en face de moi dans le Bokunanga Mobali. Elle a pris le taxi à Sokolima et a parfum à Yéna respect fandi na plateau no sala na émission en tout cas il faut topé ça bango ba valeur na bango na ba dignité na somme na bango et yeba na raté ceux qui ba koufi c'est plutôt yaza vivante boy faut topé ça y longonia artiste amokie na monene azala kate bango nyonso ce sont des artistes voilà to yamé libino Sila Doré et yoko koma na ndenge nini na temps nini penani ameni yo na théâtre bon ngai na théâtre mutu penda amemanga na musala oyo azati akufa donc molimo ne pema na kimia azalaki président ya groupe Muyombe Gauche mais c'est Pingila ouais groupe Muyombe Gauche bango to ba ebi Pingila oh nyonso banda l'époque ayebi Pingila maintenant to ebite ba groupe onkande zaka ekomaka zenga tango yesu ba wela kani na longwende ayaka matiti tango aye matete na 1996 wana bazo travailler na ba groupe na biso pe ba parfum mbweni bata matete wana ba travailler jour moko ngapi na utara na ngaka ba classe na ngana ye d'habitude ba do répéter ko ba comment ko répéter pas na biso très bien ngala uti classe tant na ina 20 ba fille nyos na kuti bon bazati on a ba garçon bazusa ba rôle ba fille bazuzo ngamba te ba fille ba Sylvia qui ba kei ba raison mon boy ngabe ok na notare nata la Pingila autala ngai li solo na beta ngo mingi ya boli bisanga azutala nga so tenga misa sekuteni na lo ngimisi wala so na ki mwasoni ngabe hotela ngani ngali ngatu
docteur ba idée en tout cas basi baza ba idée mon ndenge hein ouais so telinga kanga bi mo mbala tala mo siwete le ko mutanga mingi boy c'est que les kambu ouais ngabi ti mon ta alongo place za ka zo baluka dans zo se diriger vers nga hein ayi akomi ti place naza aussi là te manon to solo ngabi papa wana yomba mo lubi c'est que oyo no kanisa ngeko kisa ouais ngabi popoti habité ya quand on bi tu papa ngana otana kwa sa tiete abi nina lo banu likamo ngabi papa ti apingila abi telema atemi reste pas président la telemi pusani pembeni abi oui que os artiste ngabi na ndenge nini te non te lo lelo sikote non te lo lobby voilà et belo mon ba répéter ba ozate me yoza ngabi papa na bandela ngo wapi na salela ngo wapi po lobby nazala abi na mona kati no bango ba mona ngo sa théâtre sa musalu po bana lelo po bana siko obike a forçanga o ya kotisanga na comprenate na joie lokola nga na sala déjà théâtre très bien mais na kati na nga na oyoka bakobanga moko boye samela mutu nyonso asala théâtre na ebandela après ça na continuera na groupe wana après 3 mois profi abelaka alia mingi te bamela mo masanga mela ba cigarette ebebisaki kati aye voyage akenda ozo bacontrat mo boye kuna akomi kuna nde babenga biso pingila kufa voilà ok voilà na 96 donc depuis 96 ti de loso to calculer bien au bout na ba 26 ans ou 27 ans de carrière na musala théâtre et ka relation na yo na bandeko na mosusu ya théâtre ezaka ta relation personnelle avec tes collègues à théâtre en tout cas relation na ngala bandeko nyonso ya théâtre oyo to banda na bango tout très bien naba opeyo ya kokuta naba onakuta très bien makama mike ezanga ate très bien mais que ba problème mo grave tout fenga penza ya makasi ndeti na kishasa na moni ngote na moni ngote mo ke na ngola tozo yawo na ngola mo mukeme awa na kishasa non donc quand on a le problème à mouké na kishasa ezanga te soko ozana question ko reposer c'est bon so peut reposer te oleka ne vous inquiétez pas nazo surtout angola kuna belande to fanda na angola kuna naza na agenda wana angola makambo bitumba egobima awa makambo ya kowela na egobima awa makambo nyonso bosala na angola ebima na ngwa toke na biso male mais voilà na théâtre quand lorsque tu regardais le théâtre chez toi à la maison avec le parent, mon tour penayo bano mona azo sala théâtre wana yona no bandi théâtre était au lobby que je veux travailler le kolaye ça la kana. Papa sans blague na ko saté TV baloba vérité po MC zape na ba question et yanga déjà avant na répondre et PM c'est ko yaka tout après. Très bien. Nga pena le théâtre qui na vandi boye. Na moni sorti ida joie bibo ngape funa ba na sala monté OK na sala monté en plus non on tal biso to bo comme pas batumo ba coloniser biso emsuku to TV hotel on ba contretemps mais mouton na ko pas papa la biso pour makama casser les kaki ne pas tata moi na ngande sika na ko kuta content na classe tondo yene mtabanda ko sala théâtre na ba pamphile na ba pingila na ba prata OK ngainde bazwaki nga pa ngile ya kozwa batalisinganga théâtre donc et yande ko luka yo mais yo kenda luka na luka ngote oui na luka te tango to kaboina bapingila na ekotanga na jibombo o abutaka na pamuta masebi to travailler na académie des stars yende ngabi na classe na bino mona o abina ebite elongo na mona quand même total à ba TV très bien ngabi elongo na mona ngo abina nga jibombo to komba camarade du pire na classe ndé ya lobi na asuyo ngabite ngapina travail aka déjà na matete tout ça tabi ya kanolemba yene mtamimanga na académie des stars ya Modero Totokan à l'époque vice-président de la Kanto Evre d'art tout ça na mayonnaise tout ça kina doudou soupu tout ça kina ba wana na ba quantité
donc ça va douter tant équipe et longa pas ma CB voilà donc après on a ndene ko ya chic choc lo yingi voilà voilà na parcours na yo j'en suis sûr aux alliés na parcours moi molai tozo ya malembe nini yo pena au mona pena que no na 27 ans nanga ou 26 ans nanga carrière na sali na sali pena musala o do sengeli et kozala na nini otoko kanisa si la lelo na 26 ans ou 27 ans de carrière wa sali na mboka Congo. Na komisa nzambe po kota pe na monde nzonzingi. Très bien. Oyo eza bénéfice ya mutu nyonso surtout à l'époque po longa po baparo futela ndako talaka musala théâtre nde efutela biso bandako epesa biso barelation bavaleur mosusu. Très bien. Donc différence ya télévision ka ya Kinshasa na nzonzingi en tout cas ce qui déjà na kota ki na monde nzonzingi eza ja avantage mona zwa na monde ya théâtre. Très bien. Et le repé tombolanga mutu ay balelo si la doré ya libanda malgré YouTube et toujours retard et encore dans YouTube retard des athées maman retard des raté oui dans ça non vivant dans le sens que neto c'est là ba CD ba CD na ba producteur que lelo YouTube peut les autres dominer grâce quitter dans Luanda très bien mais avantage penza ezali bon non ba tant na yé na qui travailler pas à Rosine ou chop officiel je te salue ma chérie Rosine his problem is me is ye tant na qui travailler pas na ba film né koti na ta voje moi tinde disons audio atinde nga audio na koti Rosine ozulinga sila doro wapi wapi moi soka la makasi c'est-à-dire tant na tuni Rosine azana na bino azana pota afana ngadi tala ba CD mawa mais na sepela mingi pona yeba na yo lelo c'est grâce à la télévision pour ces équipes TVT mususu tongeto yeba na te donc Zambalola merci beaucoup na musala pe opisa. Voilà, s'il adorait les théâtres, vous avez commencé ça ici à Kinshasa au Banyango na Kinshasa au Bandipe au Salango na Kinshasa parce que na Kinshasa ande ezali pépinière na bino. Oui. Eloko nini esala yo kende Angola okenda koluka nini na Angola pe okenda Angola na nini nakendaki Angola na 2014 ezaka na juillet mwanga na botama nakenda na juillet lisolo mususu mwana beta on a TV za temena beta omoni je sais que ezana masolo to go beta na télé té mais oyo lingo beta wana et les kaka na vie na yo ou bien na parcours na yo ou bien entourage na yo mais aujourd'hui peut-être quelqu'un est en train de vivre ça et koki ko sauver sauver une vie et pas nzambe yo osali évangélisation oyo même le pasteur na l'église ba ko salate ça un peu ça. Ah là 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 là. Bon, on a qu'à dire vraiment deux choses. Voilà. On a deux choses. Ami mo tozala na ye na musana sa théâtre. Pendant tambola ne tozala na ye papa. Et quand tomber na kirina biso camarade moko abenga. Allo ma chérie za wapi? Ngabina nanda ku yaka mto lukayo. Ta utipota zo lukayo. Très bien. Na kipa na ye tant na komi wana alobina nga mto luko ya tuke ye. Oh ma chérie, yambanga na yabi. Na sepela kando makasi ya mto na Kinshasa. Na tindi amina yo abenga yo. Okolinganga Kaboy en public ou bien wana bobenda ni mo. To benete na amina biso. Na nga na yenzo ka basoleil déjà alinganga pona ko mwa na ye. Très bien. Okolinganga ngalobi na tenda comme na ngadi to soleil. Wana camarade asali aussi déjà si. Ah OK. Gabi OK pour nti to vanda to so.
mais kati na nga bolingo wana ezobima te mpe balanda na oyo na oye azoloba oyebi kezala bongo oza basi mosu olinga na vie alinga yo te oui ebele kutu et puis l'amour tout au début ezalaka justement na ngambu ya mutu moko ouais donc ezala bongo tout na herbe ozopusana nde mutu oyo azali na bolingo wana nde akocontamine ndeko oyo azalaki na bolingo te donc et surtout mpe soki makanisi ebalani merci nanga na ye ezalaki bongo naomona ngo mais naza mwa kilo na ye très bien jour nango tosololi mpe bien tole tomeli nakendako camarade atuninga comme si ozanga bomu to emoni ka de fona sosende soli bongo kaka lopito kutana na kenanga tant na kei lobby to saka na répétition disons mardi mercredi tu dirais très bien mardi bengi ami mususu akei bakemela ka justement ça wana ka oyo asengaki alinga yo ami wana ami nanga camarade ya mwasi wa bengsenga camarade na yo ya mwasi na papa leki na papa leki nende mutazoli alinga nga depuis poto atala basipe nanga sikolo kwa lobby na nguna kendaki nanga te camarade na ngai abengi mususu camarade na biso mususu abengi akei tanga komi wana il paraît la fille à question amemai whisky amemai whisky akei melisa papa whisky mesa papa whisky eleke kokite bake flat minga na bino flat ya papa zate wana ka o ba uto benga kaka pona kokende komela na ye pona kokende komela yesu ka memi whisky très bien ba meli papa milango whisky bake na ye flat tamba komi kuna o esamele bango esamele ba toute la mercredi na répétition ye na komi mama lek na bino na komi mosa papa lek na talisko wana en pleine répétition na baninga mosusu ete Joyce azalaki moninga na petit lelo azaka vivante azali asala peka théâtre so atatala ngo ayi abi na komi papa lek mama lek na bino na telisko camarade na ngango oyo mwana papa lek totalani alongoli elongi na compagnie était nga ratika biloba lo makasi le jeudi téléphone ngai soni allons à ngabila za ndako wana na bengyo yesko papa na kei na kutipe to vanti sosolo la to ça ka camarade na se déplacer à sali appel natala wana yaki na whisky aye kaka na place oyo dozalaki place nga azalaki to vandi sko boina papa to so tosolo lina ta ya kuvimba ya minene charisme nga tuni nini ye nanga couple so esimbi te couple nge simbi na yo nga zaki na posa na oda tosolo laki na comporte lobby muninga na bino abengi ye muninga na za mwana abengi aye aina ba whisky amesi nga ba whisky na se retrouver to la netongo etani fazonga siko yo sela nga linga keta bongo papa Zamba Zamalam. La fille à question c'est un chantage na boto mobile. Pas comment nous quand la poison. Makambo bandika la na théâtre apparemment. Na lo bango lelo. OK. Oh eza ko question yé pour ko kenda kangola na le wena. Non non. Pas bon sango. OK. Mais na ba raison sou ana kenanga nous appartient pour no matana kenanga. Abando lukisa yo. Azo lukisa nga. Ouais. Masirika kufi abengira halo ozapina na ndako aina ndako tolele pana ngaso tolele wana ka muninga no abano kana yo OK ba moko njoka ata mwana poisonné alors parce que tionini soit na mai occasion mo bodon ka glisser le poisson heureusement que tanga déjà sokola pose yaki na tike na ndako ngana kesoka nga mine ndito chaka ba ponza na ndaka nga minenga nzambe aza malamu na misu kwa toleli wana esili cuisine nanga place eza pe mwa alekanga ke cuisine eza te asali ka salon tanto ke matanga nde abeti lisoni na memaki poison na ndako ne me yesu kasuka na kitsa wana abeti lisolo e pa baninga oh là et comme linga message wana ngala okito malinga nzamba malamu kozana bato boyo à quoi bon
donc théâtre ngo toyeki kaya ba problème peut-être ye muto alingi mobali o azolinganga o alinginga na kisita te mali donc alingi yende te me babimi na ye kaka na se ya kwiti na se ya kwiti ya komisa mobali ekomaki ba problème sérieux na biso na sécurité biso na beta ba yebi yango après ça nga habité à kokabona malamu faut na déplacer pour angolais que tokenda posa no am sous 2 mois une semaine 2 semaines ozongi na yo très bien ngapela ke ne pona l'excellent ka moi temps na yo zonga mais ba réalité na kuta ikuna yango senga ina vanda très bien donc en 2014 ndi na komaki Rwanda c'est que ba réalité okutaki kuna awa obanda ko sala théâtre Nangola ero kende kyo comment ki osala musala ni ka théâtre mais na cimetière ba ya ba artiste na théâtre mais na cimetière ya ba et bon Angola ba benga ngo cimetière ba artiste siko oyaki ko reconnaître quand que ezalaki cimetière ya ba artiste yo ko muto za non vivante comment okokende na côté ba tiaka ba wei na lilita to se belé to kenda mana lilita wana tokekuta kuna tokuta kama top tokuti moindo Gabriel kuta betra na ba aller retour pas où mais la lisusu avec isu na sima isu na 2016 tokuti vi ya Queen tokuti ba ezoka ba mugondo en tout cas toze belé ba nzonzinga nyonso presque na otangelo baza na Luanda na Luanda ba fifi me ba ekolanda ba proli pe ba ekolanda biso na biso na Luanda tokuti ba artiste pe o déjà ba yaka loka ba président Mobutu tokuti ba Jetem Kaninda tokuti ba Marius Kosi na ba Matembe papa to sa musala to komo kota na to baneno na CDP pour à l'époque CD très bien bon sala musala be étoile ça va filmer ne presque mais reste ça va filmer presque ngamo na comment va filmer on a déjà na ça presque to te kango wa na ba wenze faut beaucoup ta wenze bote kande CD ezokoti sape eloko ezokoti eloko très bien sauf ka ke biloko bo sa kuna ebimate ezosuka kaka na kati ezosuka wana très bien donc YouTube ero ya kutu mutabengaka étoile ezaki nana takaza na mabel na luki presque bilongi boye na moni yango te balobi moi délégation belé boza en Londres na pe na besoin bondo sala ba film na Londres bokotisa kiska souffle muke yaki OK donc étoile bandi et comme il peut dore pesa numéro nana takaza zolo kingani pesa numéro nana takaza zolo to koti wa numéro pa nana takaza et toi la seule film to koti si moi 2-3 films et koti mabeye kuna songi badi apenga na nata kaza kasa makamwana nazo to beba ni na kasa to tikali bongo wana bino na bino nde bozo komisala na mabe biso papa biso na biso yango tuna ki question moko lobi ndenge papa boto lelo sala musala oyo koma yo est-ce que yo pe na malamu ya musala kokokota mwana na okotete pona si c'est question wana te obomba kindambo na bomba kindambo na okota mwana ngana musalo te okota mwana na musalo te non okota te papa eza musala malamu lelo o tozomona bano pe ba obima lelo ba kokene po ngaza mwana ngana biso c'est Josephat Batunga za na 23 ans grande fille oui aza muninga luna oui amuninga luna yebi ba luna bavanda na matete kote moko donc tango azali na matete papa na ye muninga luna oui to silence na dossier olingo la msala makamususu OK allons-y siko na koza pe jeune fille nanga na biti malamu ya théâtre tolala nzala te tokofanda code ye parce que na lekaki na tsala ki musala na kwaka mutu asepela tindi ba relation kola tolanda mais yo mwana asepela mingi abi mama bengelenga belle vie na travailler pas neko asinga ngango med fois mwana no asinga ka ke travailler pas Poutine sikoyo na kozola nga mwana na bengi belle vie je la mwana mais ngana bana na ino na travailler kuna te na famille bota na travailler te mais comme on a assez côté za kuna yo pe za famille bota oui na famille bota la kasi na yeba ite il faut kala to mola to za atana problème na mutu moko
Ah, Makayabu, tension, faut la coca. Voilà, c'est comme ça notre émission et je continue. Takaza, basongi songi koti et komi kitamata. Kitamata nana takaza ki. Oh là. Et toi la seule effort ya kokota tab YouTube côté la biso nangola. Qui songi kota ki. Ah wana makamto sala ebi mate pour venir to sali ba film belenga komi le roi 3 films to tourner. Wapi bénéfice à film wana, pe wapi film wana. Angola papa to sala ba émission pe mususu ezotala manango mais eza na vitesse tenenge vitesse Android des années par rapport à Kinshasa. Par rapport à Kinshasa. Telaka na Angola ba fan mususu bakolba oh c'est adoré ozawa et tout ce qu'il a côté la vino mais abeta ngali sur la film ya sala kala na et mata ya ba CD mais auto ça na kati peut-être somba CD ndako beto lisomel lisolo eza mingi eza kaya libanda oto ça na mboka na biso ekenda poto wana ba CD ninge panzana lipanzana. Très bien. Donc mutema mabe o esalamaka na théâtre na yebaka te tobotanga nango to tozwa yango ya kozwa to eza moko nde envuta to eza moko nde envuta toyebaka te. Très bien. Donc Zamba Sunga. Voilà. Après ta casa kokende théâtre ndeti koma ki mabe yo ozonga ki Kinshasa te ozalaki nanoka na Angola. 9 ans na Angola. Parce qu'on a 9 ans wana na Angola. On vous accuse, hein, bino ba maman bofana na Angola. Il y avait un moment où souffrance kotaki, mabe kotaki moins trop, théâtre et bando futa lisusuté et ce qui était plus facile pour vous, c'était juste votre corps. Oyo e bandaki kozala lokola moyen moko boye okozwa moi moto afutelo ndaku okozwa moyen ya kolia okozwa moyen ya kotambola. Yozo yo kabilo kwana ezo kota yo na motu oko réagir nini est-ce que ezali pe nanu ya solo non eza ya solo te eza ya solo te omoni neti nga quand na kolaka soki okisa ne pandani ndala luana nani peut-être bakotanga igeti mbuka peut-être tokala nanga ye mutu a paso basani umboshi balek nanga. Très bien. Tonto koli. Très bien. Si la mitité. Place na vandi. Kimia wana. Ti le ezalaka. On a le babo doré. OK. Théâtre. OK. C'est vraiment ngamoko naza kwa moi naza kwa timide. Moi timidité wana zakati. Siko papa. Na robadose la ngi numande ni mutaja wana. Nakase balo bino bosangisaka bino na bino. O azuya oyo atiki o azuya o atiki o azuya oyo ya tiki une façon ya resurvivre mais nga ezo sala nga pasi ce sont ba maman nanga. Ngai vraiment o azu o atiki o azu o atiki. Donc on beta ndeli solo ya mukie pose émission. Très bien. Oye. Ngai dangola surtout ba camarade nga bango ne so Angola o ko le kasala émission alobi si la doré alinga ki mobile nanga sengaye lo ba te si la doré pas le kaka émission ba linga ka mobile ya mutu te mais nazo sabino mbaye na plateau. Très bien. Mais mira esa o lelo mwana maman Antoinette Foutina tiki biso tozo ka passe o lelo yende mnazaki na problème ezaki très sérieux. Vous avez un problème là, la pauvre maman Miraïsa. Biloko wana et comme les qui vont même ba collègue na biso awa na matoye comme ibo sama kamba soni pour nini donner kozanga compréhension. Compréhension à niveau ni. To voyager na Miraïsa. To komi na voyage. Plus to komeli mukolo place aza na bar. Bande ko bolandanga na mwa muke. Nga na minute oyo naza pe kize na ndenge muta comprendre te ni nezo salama mais fonga mona loba po muta comprendre. Très bien. To voyager na Miraïsa eza makamba kala mezongi so ba to mona ba ko tongo les présents or eza ya kala to voyager na Miraïsa to komi mukolo place ndako ya mbaki biso aza na bar to lati to bongami abi ana boya bosa ba artiste boye ba nfubo ya rapo e bendelanga pe PP pour bosa ba spectacle na préfet ba ba ke bozali. Très bien. To fati boy na bar mobali moko
avait na coin moko boye tonton moko avait na coin wana amoni basi baye bakoti 4 basi apointenga palo bananga lobi te poto yebani ti ayebisi mokolo bar aza camarade na ye mokolo bar aye na litoi nanga lokola azaki na facilité ya sola na biso boyebani alobi nanga na litoi bango nyonso baotala nde alobanga na me bayibi eloko alobi nanga te ke sila baluli ba camarade nanga ah bon merci donc tonton vanda habité faut offrir biso ati biso masanga to mais l'habité faut na vanda na bango to vanzi ensemble abeti lisolo alobi amira esa nazalaka ok Dadju na moni tokomi na zone ya turbulence pesanga ba lunette na ngai po misu air moko et monaka bien te eza na pocho na sac mo ya rose donc dans la kationa te maman zela lokola kokana yete na la tabalinette misu déjà moi lumière mo zo utabuzo betanga makasi na misu tokomi na zone merci beaucoup Dadju tokomi na zone ya turbulence en tout cas il faut serrer les ceintures toké maman voilà to soigner la yo papa ya solo abi to discuta makasi na minanga totala monde totala ba théâtre na mino na poto très bien na to vandi biso so ta place moko totala ngo sot na écran et tout écran na nini to soigner la yo très bien camarade nanga mira esa kutina Jésus alobi papa abi amoni nini lokola papa lobi bongo sekalinga kaye bawelela kaye ona ide na ok eleki wana papa lobi esuka te toke ville toke lia lisuto mela kaka nde amoni bino wana kaka wana pe a proposer bino pe bo kene pe ville toke ville to mema new ville moto na olobela aza camarade ya biso na bar c'est chaque lumière à wambo chaque lumière à wambo donc ba boss na biso alwanda petit frère na ye amega denewadi bana papa denewadi to kapa denewadi babwaka bana papa denewadi bango to qu'est-ce qu'on a petit frère accompagner biso équipe wana to Kevin donc to comme na ville amega denewadi a classé ba kits maintenant kit nanga etala na papa mira esa kit na côté mira esa tanga ki ko se soulager tant to côté se soulager tanga yeko kuta biso gens en place ye parce que de no de fcb kit no yango wana afai na kit wa ndeto vandi boy suna teke longi boy dans no tombola boy papa a riga pa na suna zong se boy na tse boy papa suna zong se boy na tse azo kufa tanga zo tala ngabongo après abi nataka zwi téléphone akanga photo apesinga en plein mur apenga téléphone natala bi omoni photo no ndebi mikito yo pe kanga nga téléphone na zwi téléphone nanga na cadeau na kanga ba mi balé ko ba vana skema na mirai abi non kanga moko baza ta politique jamais photo nanga kozala na mutu pour na image nanga kanga ngamo na kangie photo ngamuko abila kisa pesa téléphone apesi téléphone abi yewe bimi flou mais ngi bimi kitoko azui abisa na régler lo suni nzo ka continue numéro na téléphone nga voilà asa na stratégie ko même ata ba yam sukutu ba yam so ba kosaka batu ba yam si ba mundir ba kosaka batu zo stratégie oh papa numéro ko tabo pe numéro akomeli ngasko na téléphone mususu na auto kangeli ba photo te alobi wana numéro privé OK mais un numéro populaire ya privé zali ça ko benga privé voilà tanga komi pe kombo o ya tsaki kana numéro wana c'est tout allez esili to lie to meli
tant to ina ndako bandeko na nga bolimbisa ngai so aweza kamba mulai me boyo kango kaka kata pona ton mais nakata tant to ye papa abina nga silanza besoin to solo na isko liboso ya kitina lobi na ko yozayo mais papa problème exacté I don't know problem yes na silisi na temps na longa mirai papa nanga kana biso osombela nga pizza papa bi tuti ville faloloba ti papa pardon pour ça na ngwabi ok problème ti na oyini to kotinanda papa ki papa pa yaki na pizza apesa ki me ikuta nganga na osona ngana WhatsApp na ngai masole bebele na kuta na ngapena papa tenda pe ke pizza très bien donc etani papa lokola yebi loko asala ki na téléphone nga tsaki numéro e paswa ki yanga message mo boye na yambi message na solo camarade ya papa aya zui biso ki na biso sikoyo comment il recoma ke papa linga imirai pour ngana koma mbanda ni non rendez-vous papa wana bokoma ki pe ko na bimana papa te ke na loba eza télévision mais non mais ya kokutana bolie. Vous avez eu quand même le temps de repartager les idées avec papa. Voilà, ok. Oui. Maintenant, tant Amina nga komi ko sa jaba chantage. Papa, mobali nanga ngawi na tuni ngawi olinga ke bi non. Ngakite. Ngite na lobeka lisona misono na ba rendez-vous ndeti to kutela po. Ngano na benge na tani na rendez-vous te. Très bien. Yango eloko esalaka nano nazo problème na mira esa. Wana soit ni combien ennemi soit via ya cette tournage na tourner na été ngabi non c'est qui mobile noté ba comme ça so parabiso mais bobunda beaucoup matina niveau ya ko simba na nzoto ba sango ya ka mabe yeso wa ndeni photo lo bakaka bobunda ka to bundela wana te mais oui mais na tuni déjà mais bobundaka à part wana mais aussi à part wana to bundaka faut bebelo na bundela kasi ni yango nga naza na besoin na tuna yo et loko bobundela il paraît oyaka à l'époque obano travailler na groupe ya maman odo tiki biso oyaka na jo na yo moko bowe azala so na moi voiture na ye eroye kokota kuna nde et créa eza barimero wana eza ya lokuta mais bundeza ya solo ko bunda siko bobundela ka nini ngai nazali na province omoni nga nasangisa mosala théâtre na oteka nasangisa penza donc natekaka la mira esa yebi alandanga période mo na province na Dundu très bien ba province angolaise ko photo alandanga kuna tovanda na ya na biloko na nini yakana boya ana ba biloko bele oteka très bien oteka to teka kutanga pele biloko na oteka to teka na sangisa théâtre na nga na koteka donc supe na ndosi ma franc na po na iboteka très bien sikoyo talaka muninga to passa na ba voyage à boy to kenda to vanda pe na vanda ya vanda pa na nga pe na vanda na ndako na ina Luanda vous avez partagé des bons moments ensemble malam mobile mirai moka lingi to abase ça normal mobile moka ye to vanda to sololi na uzana idée ndenge nini ke mobile yo ya komba na no likambo na bundia na mirai esa ngaze na province mirai nzoka na groupe na ye azwaka président donateur moko ngazalati comme producteur asali ba film moko ngazalati donc ngana ye nazali na tournage mona ndo tourner la province na sa tournage la garçon auto tourna na inde fi bololo ba yebana na boss wana alobi sikolobi na minute oyo nde naza awa naza boss na benga bité na ok tournage à Mer Dorée wapi ote place sa Mer Dorée tanga pe na jouer na tuniye ndefi ote mer focha muto ya za boss na nini boy côté na makambo ngate problème ti tanto ye boss yo ye oyeli na musala to sala musala o no futa mbo yo boss ko molinga nga o changer makanisi yo lo benanga musala e ko kamba olinga ndengeni sito tiko linga to sa musate to sa musala na kande musala e kende po yeli musala très bien na komi film na tie wala jouer mobile ya na di kadogo mo tondo jouer na
na chic shop loyenge Kadogo akenda vu Kadogo Kadogo Turquie Azan Turquie akati ya Grèce je te Azan na Grèce ouais je te salue na tia jouer lobité sala biso boye zwangeli pesa ye mobali ya Kadogo ngala jombali ngali a o jouer abi o na kala pina na Congo na komona nga bosse bakam na nga ka vie mais na Congo pe na sala théâtre voilà très bien kala nga bon c'est beau casse à jouer de jouer comme moi ça on va bien ça tous les camarades on va jouer la film très bien ba jouer parce que na ko jouer na biso wana tant tozo jouer me fait à jouer camarade ya nanga a bengi la garçon personne c'est mec to kenaka mariage bolole ya kakuna to kenaka anniversaire na ilia yo yé place makambo eza yo kuti bato babenga na semek volo tu na babenga ni semek ndenge maman ko benga Mira Esa si la dora comment ko bimana producteur na yo enande ni Mira katani salama ande bongo eza bongo eza ma bongo donc to comme ko finga diko finga bi ke nga mama présidente ya groupe nanga les amoureux ya du théâtre na ta combat les amoureux pour producteur na biso new formule et map ye eza les amoureux abana nga sala pe groupe kuna ono sa pe banzonzi kuna voilà na vice président na internet Joyce abi o Mira Esa bi yoza na groupe sikolo kwa yoza na groupe allez ozui producteur nanga otie na kati makambu na yo po opekisa ye atoka kosela nga toni na lingi yango te guerre ezalaki wana ado ezala nango guerre mobilité ya mobilité batuka basango congolais ayebi kozwa likambu aposango sens mabe mobo alatisango forme abimisi très bien non ezalaki mobilité kenga na yeba mobali mpenza Mira Esa na lingi nazala ndoki nebeke mobali étoile na lingi ou même baika ou fifi miel da petit le que vient de tozali na lwana tozali ba camarade kuna pe ki camarade yaki biso kutu ya makasi donc jamais to kosala na ba blo abongo ezalaki mobali te ezalaki moto azo soutenir ye tanga epa na nga pa komosa musana nga ndezuwa wana ba komisa mwasi na mobali donc mais ya mwasi na mobali. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous vous disons biso toyaka apodota la musala na ndenge longobani, on vous informe na makambo ezali ya malonga. Évitons des rumeurs. Rumeurs ils appellent moko ya information mais avant au komisango sondeni il faut oluka authenticité ya information wana ya makambo wana. Mais j'informe na ben calcitrant sur tous ceux qui insultent. Je vous donne un mois. Après un mois, en tout cas, Bokoluka Moussala Moussous et Belé. En tout cas, Bisso Mokonde Tinga. Ceux qui, le président que j'ai beaucoup d'estime et de considération, ceux qui va contacter Nga pour un calcitrant Nyon sur YouTube en tout cas, pour aider Mboka Nabiso pour que au moins la télé makambo ya malamu ezala. Bino ba ebo finga batu, botushaka na ba dignité batu na ba vie privée batu. Boyeba était une mesure mon sincère grave ezoko zwama dans peu de temps ici conférence de presse moko ekosalema c'est ça akosala justement pour na ba journaliste même bino ba tiktokers. Comment nous pouvons vivre dans une nation république moko boye où il y a des personnes sérieuses, il y a des responsables, les alliés de Makambo, donc Esengeli, mais dans les réseaux sociaux, nous retrouvons, on nous balance des choses impossibles. Oyo, ils ont apporté un plus de la nation. Aux jeunesse, ils ont profité dans côté. Oyo, papa na maman des fois, bakofanda koité na ndaku, batali yango donc avec les enfants. Bosoto. Yango je me disais, le président Bosembe, c'est une personne qui prône ma vraie valeur. Mais comment na tête il y a institution oyo les autres opprimés sur Bissonionso mais jusque là papa azoko kwa kozwa décision de gloire a dit hier j'ai suivi son émission du début jusqu'à la fin mais nous attendons de bonnes choses parce que je sais que ces messieurs lorsque a décidé ka makambo malam de Salema tokenena bango boy pour que makambo ait cessé voilà. Dès son vivant, est-ce que vous avez eu quand même le temps yako réparer naï avant kokufa naï? Oui. Besoin qui t'a encore réparé. Oui, toujours temps. On t'a passé du temps on les acquis papa Carlos Massamba je te salue.
confrère propre ya Clarisse Massamba on dirait qu'il y a États-Unis. Très bien. Mbote pona boya ki rankine wana. Totale to mona ngoza rankine moko boy ezanga na ngotina. Incompréhension. Compréhension moko boy. Donc faut to solo là. Oh oui, to 8 ans. Jour au ba 27 biso to so na miraesa. Comme si azaki prête, la qui prête. Comme si tout le monde a une biso moko to nga na vandi na bia mamna to ça les atina télé. Ba bazui, ba commission otina. Non, voilà. Yé na part na e même mukolo ba lobisa biso to lobana lokola bato to zaki ennemi ya bongo te. Lokola bato bazaki na bitumba ya makasi ya monte. Et lorsque bon ma biso moni théâtre. Tant de gens mon ninga mo pele. Yé pele mam non ça et ça là yango penza. Yé hypocrisie. Au côté mon ninga ba pele mo boy. Tant mon ninga ça là a regretté après. Le comme ça biso na niveau les acquis entourage parce que nous sogi hein et ba ninga voilà. To ça qui vraiment tout acquis trop bien. Voilà. Toyebi déjà maman na biso moko azalada na théâtre maman Sila. Wazali président de la société à Monene SP. Mais mikolo to mona un peu moi ba guerre moi trop pe lisusuna yo par rapport à ya Kombo. Kombo et ça les lisusuni. Est-ce que tu pouvais pas copier ça Kombo mosusu pendant que yo déjà oya na théâtre oya kokuta déjà Sila mo boyazala. Okoka ki copier ça Kombo mosusu te fallait kaka Sila. Et le konano et comme sanga na loba mo mettre fois et le que comme sanga soki na yi disons il a rata soko e bakité na ko loba onde nga na botami na famille témoin de Jéhovah na Silamite siko aussi la oyo na monde de théâtre na yaki non na kombo na nga ya Ronaldo wana na matetete ton na yelemba nabi o jibo monjo ka komone sa Clémence mais a jouer na jibo mo c'est nga pe sila na nge batama na jouer na comme mususu na ti Ronaldo na bani ko jouer na Ronaldo o e jour poser ta modéro question oyo tout na so ka benga ayebi comme na nga à l'époque na Académie des Stars ya scène aba ebité sila kaka ok. Si la zone abanda ko dominer déjà combo oyo. Pourquoi? Donc surtout on est qu'on soit pamphile mamboni to anda ko travailler na e na matete. Aye, écoute le ka message na na sila abenga nga sila. Bango nyonso wana ba dudu soupe ba mayonnaise ba kan bango tout ba duche mutabenga nga doré kuna za te po doré pesa ekiti. Doré a rone zati. Très bien. Ngamo pe na miyebite na za doré un jour. La zaina sila nanga. Na longwe na sila kuna. Jour beba na modéro na longwe na zonga na kuteli na ya po Firenze. O memanga na chic shop loyenge. Na station ya Lemba. Oh, uti wa bibo ya po na uti répète. Na beba le modéro na zonga na nganda. Ya wana chic shop. Na kenga ke na chic shop. Yeta kota na chic shop po. Na kina chic shop muta benga ngai soki kombo nini te sila parce que et dominara kaka kombo wana na comprendre te mais na zonga mukie pa modéro mutalaksanga sila na TV to sali film mo wana à l'époque to leka na Tropicana Académie des Stars to leka Tropicana chaque dimanche modéro fait total qui diffusion te faut ta rediffusion nazali déjà écouter nga na lemba ngabe modé ndo vandi obongo benga sur rediffuser bando benga nga les temps ozela azotala théâtre lombe amoni fille moko ba benga sila wana mutu nyonso azate mais tozana modéro na TV abengi nga sila yaka fille oyo bazo benge sila je appelle le même bois ata indenge mo et puis na bilongi boy ndeti pe boza kokoka na monta na boy toza kokoka na tanto yakimi kiewa toki pe kokoka alobi na nga ngabi abi oh do yesila yo sila na théâtre c'est que faut passer émission na les cas émission wana na 2000 ou 2001 ngana leka na émission ya école du théâtre pa ya Chantal Manitou na antenne A
na salle émission ka ba question sur na yo ka yo poser o uta na famille na lobby famille papa nani na lobby papa mama nani o botama la commune sila siko na scène na peka comme Ronaldo ya scène comme wana ils ont kasi et ils ont de sikate mais sila za melelo na tête na TV na moni pe sila OK na yeba sila bongo première fois nga na yeba sila na TV na 1900 et na 2001 la télévision pour na biso tozi ya rediffusion donc c'est-à-dire ndé na bande ki ko sala sala théâtre na yeba ki sila te OK modera benga tala sila mususu donc papa modero moto a présenté aussi la mususu na télévision sila mususu bongo siko na milongo la sila ndenge nini pe na na pièce to tourner za ka sila mais au moins te ke yo ko modiembela na et komi yo komi ko diembela na kombo ya maman sila muto akobenga ngo ko diembela loba comprendre nga bien te très bien ah oui oya ko comprendre nga bien kaka ko finga mutu pas expliquer na ope na expliquer bien bo comprendre na ope mais lino ka finga po linga sila bisalu mingi pourquoi rancune pourquoi ko finga est-ce ngam na luka kombo ngaza ki bébé na yeba ke loko te ba baptiser kombo na bango mais no tong na ina musala moko na yeba kana ko changer kombo te et tikala ki sila tong na yeko comprendre que faut na changer kombo comme ki retard parce que si le kota ki wani zo soit place te non ça nini naza rancunière te na luka problème te pe na botola kombo te pe na dimbela kana komba sila bisamiti sila komne Christine pardon si la commune à Christine son nom c'est Christine non nde obenga na prénom na sila to benga prénom ya sila Christine non ya sila eza non na ya scène sila eza sobriquet na ye tout comme nga doré eza sobriquet na nga so lingo benga no sila te benga nga doré puis ça non sobriquet na nga oui mais ça bato musu benga nga doré mais abenga te ba mesala kana sila benga sila ata mwa bana mikemke ba bima lelo sila quand jenga camarade na ba oh naza ya sila mais naza ya doré à théâtre s'il vous plaît boyo kanga naza ka doré à théâtre naza sila ya ndaku bolongola na bino kasi sila lokwa bomo na otembe sila so alekinga na succès azana raison nga na fandi trop na ndaku tant babino naza na mwana azana 23 ans c'est-à-dire tant na zwaki zemi na ye naza kana théâtre na tiki na nufuna beaucoup la zemi nanga mutu so azaze mabeba akoma mabelo kwa likayabu non c'est peut-être na comme le roi likayabu na na télévision pour finga nga isimba te fona vanda na tawana bisalo sa musala faut likanga faza na avantage tonga na vente na mona na ngate na media ya za na media oui fakende nana bana misato basi nazana je fat batunga nazana na planche de Baker moi na papa Baker yo s'il vous plaît na maboko boye beba 5 ans nazana Alfred de Newade s'il vous plaît donc na vanda kibolimbisanga na yiba kombo silate na dembela na succès mais bazo tuna outi wapi ka ka internet ezopela moto na kombo sila yoko mikotisa bobeta Alfred Ngunda botala année na sala émission au monde à l'époque on a payé succès zaki na biso nyonso te otozala ki na biso ojo musu na temina vive na biel na chicha kulenge liboso yana sila oleka vive na pesi mbote sila nini bien oleka bi mbota lolaka ya musika pona ni pusa na aya pesi vive ni mbote opesi kanga moko mbote nini opesi ndoi na yo mbote te c'est-à-dire tozaba ndoi ya kombo moko ezalaka lelo mimika bongo azak mimika be yazali Naomi Barcelone aza Naomi mususu azali Karine Paul azali Karine Yamadou azali Fanny Masudi azali Fanny mususu so nani Katalea azali siko pourquoi pas car sila so kaza sila wana za ikoma ba problème na lembi yango ngana luka problème or yo neza bena komodo mama na papa pesa oui muta pesa ngakutu mama na ngana papa na ngati tata mwasi nanga po linga mama nanga mingi kombo na ena Silamito Mbuka Badenga ngai oyo Silamito Mbuka Badenga molimo ne pe mana kimia pa kufa namona pena lokwa albaka biya ya
kombo on a bâtiment no éthique la pona linga komini donc c'est que a baptisé on a monté maman ko ngo ti le tanga marapona le kumu na esika za voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous devons rester sur le plan professionnel. Il y a une grande différence qui existe entre Maman Christine, Maman Sila, Maman Bekam, Maman Pomba Sen, Maman Sila. Azali au biso tozo komona na théâtre. Maman Christine, Azali au biso tozo komona na ndako. Et j'en suis sûr même bato ebele peut-être les bayo qui kombo ya Christine ba yebi yango lelo ndenge Maman Sila Doré azawa doit prononcer yango ebele peut-être ba yeba ka kombo wana te. Non, je dis yam sponi bo. Ebele ba yeba ka yango te. Mais peut-être à travers cette émission de bakoyeba. Alors nous devons faire très attention. Bande ko balandi. Tozalaka pressé na ya kotia ka bato misapité na miniature ya kofinga ka bato te. Non, nous devons faire la part des choses. On passe à la télé comme ça, tout l'équipe auto ça le loconine pour bato ba bénéficier ni pour bato ba zoanine. C'est ça le problème. En tout cas, elle a répondu à nos questions. Je n'ai pas voulu que Kota na baranki nezanga mutu na makolo autika la pe au kota te parce que na plateau na en tout cas mutu moko autika le kota na ba nino nezate. Mais vous devez aussi supporter bat. Aujourd'hui, il faut savoir aussi, Maman Bekam Aouta Abota mi na kati ya groupe Simbate. Aouta na groupe moko boy Songolo Pakala. Mais le bon Dieu a fait grâce à yé na groupe Simba. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Pour elombe mo boy azala, il fallait bodo moko boy pe azala. Pour pe bodo mo boy azala, il fallait mutu moko. Donc les gens sont comme ça. Et je vous informe aussi, il y a une décision prise par l'autorité au théâtre. Kala TP et qu'on a la prononcer. Batunyoso, bakozwayango, na babisika nyonso na bandako na bango. Ezo lambama déjà. C'est-à-dire tous les 4 coins nyonso ezo linga eza la bloquer. Tenez-vous prêts. Maman po na 2-3 minutes pour sango awa ya ba ajawa Luna insulté avec sa famille, avec sa maman. Olobi ete oza na mwana pe aza na 23 ans. Aza pe moninga ya Luna. Yo moko oza na âge nini. Kasi to créer nango ba problème te na tuni kaka yo mo oza na âge nini. Maman déjà commis na ba âge nini ba 50 40 likolo hein. 40 likolo. Non na commis la plus telle na 50. Ah, ozana na C ya 50. Nazana na 50. Donc ba 40 quelque. Est-ce que lelo pe éco gêné yo ce qui ba yebsio que si la Doré tu as 47 ans, 48 ans ou tu as 50 ans. Éco gêné yo pe éco ça lo passé. Bona, et ça nga passé. Et ça lo passé. Te ça nga passé. Na bota maboete. Nazaki bébé na okola. Mokili za nzambe. Très bien. Nzambe tanga bongisa yi mokili na efo sur olali obaksi. Mbula moko. Olali obaksi mbula moko. Fallait te bisa nzambe stopengani na ajo pona za ka mwana. Non. Voilà. To komi ba mama. Ata tolata kola tozong sa âge na se. Tozaba mama. Donc tozaba mama oya kolata maputa na libaya ozo diriger bana na yo. Très bien. Toboya ki mama pourquoi? Bana luna sa mwana. Bino bolingi te ba benga bino ba mama bolingi kaka make up donc bozonga ka sima er moko pe confusion na biso bana na bino na nzela. Yango ezoko bomati. Te. Na ebité solo ni na ngwa sikeye pour commencer à makamba boy mais oui c'est biso mo suite au vandi c'est honté eza mabe soki tozo comparer Luna mwana te ongo tia Luna nani maman Luna za na 20 quelque ba 25 ans Luna n'a même pas encore 28 ans ça na 25 ans Luna za mwana na boti su na bota ki na 97 Nengaza na mwana ajuana ya Luna 25 ans aza luka na yeko bota mwana sima muke ya mama na ende naza na mwana 23 ans Luna za mwana tobo yango pourquoi tozongisa bande konanga tobo ya âge po tobo yango na munoko jour to sembwa mapo banjo tengele biso biographie oyo kasusonya na te poso kei metro yi parce que âge yango mukolango ya ata to wanga ni boy mais yo moko soki ta carte électeur na yo carte électeur ku tozo changer ba âge na ba passeport to kitisa
mais na carte de naissance to change akate suba maman ba bombela biso ngo to kende na kosenga maman tala ngo penza toi mikolo. Voilà, merci mesdames et messieurs, tous les temps est belé, il faut continuer le tournage à Zanango. Aujourd'hui, s'il faut que les gens va retenir quelque chose, na ba bu au comme na théâtre. Bino ba mama bolingi te ba benga bino ba mama po bolingi nanu kotambola na bano ya mikie des fois op bazo ko humilier bino sur tous les plans. Et puis bino pe ba mama bolingi moi lisanga ya o aya tongi salibu na désordre onyo faisant na théâtre. S'il faut passer un message important na bande kono bazo landa yo na 1 minute ko za la message ni non. On est na loba ya sikezate. Très bien. Nyonso eloba makape awa na minute o na solo bafoka na lobango. Très bien. Ba mama bato yo toza génération moko na ba obo l'équipe ngana âge. Na âge oui. Loka ba âge on tozo yeba lisute ya nani eza likolo ya nani eza na se. To mitiana na place na biso pote tozo finga mamingi eza soni. Poto boti pe bana bazana âge wana. Donc ce qui est à Karapoto qui dit Karapoto Lingarabana Miki, en tout cas Bana Miki Bana place na bisoté. Mais Balouana ya Bana Miki Bana place na bisoté s'il vous plaît. Karabango wana ba finga biso. Pour ça lingi moi jeune na ye ya âge na ye. Au titoyo ka mama wana. Mama wana voilà. O kita tomata ozaka mama wana. Surtout sur la ligne il y a musala théâtre a obimisa âge na facilement oui facilement sur la ligne il y a libanda peut-être il y a libanda frontière ezali moya kota na kati ezate mais tout se respecter toza ba mama ya maputa peza kola eko sa bisoterie de ye konuneye make up for the table to tieboye to dîner elonge comme ya ba bébé boy mais na âge ezonga ya ba bébé te toza basi wana penza ya mabala maintenant na bino bana na biso ya mibali yango ya mikie donc déjà se développer comme nene okutinga tayo ya muke olobi jeune fille wana malédiction zo tika na ya kolinga eza malédiction esa mela biso mingi siko ebimi déjà libanda loko tobombaki tosala ngo na kati mais bimi déjà si tosalaka yango totika na biso totika vraiment pour c'est honte. Voilà, merci. Dédicace ces athées. Ezali ezanga raté moi mukeka ya badu sino te esanga mabe makasi non tindi vraiment mbote nanga mingi pa ya moto wa bi ozosa moi vacances na Kinshasa yanga ezanga te message ekotaka lelo oyo kako na pesi mbote pa ya Antoku mes ba bi mes condoléances ndingo perdre papa pourquoi pas to lobango ya onde soulager ka dans mes condoléances vraiment mbote mingi so et pa ya Joël Kwale Konzi. Ah, motema. Donc, joli mbasa, mbote na yo, pourquoi pas mbote na ngeki ne soit pas ya Gilles Katanga balobi, Njaji nde makamba boss ba telemi ba boss Jean Paul ba mbote na ngezo kende lisusu pas ya Mustafa ba mbote na yo il passe à beaucoup la kaba mbote na yo boza belé na tout na ngala minute tellement na lever belé na placer binoti na deuxième émission na yo continue ba kombo ba o na pesi na o wa pesi bo bimbisi mais bozaka toujours à voilà merci mesdames et messieurs ça n'est fini pour aujourd'hui président bébé maman Nathalie Nana Mosibu Angelos Karouan Fatou de Conti Makiala Kumba Tata Poe Fapeka to Jenny Beta industriel Sol Mbemba Basol Maman Madeleine Aketa bandeko nyonso bolingaka émission oyo atadingala pa ngai tosuki awa na bino soki nza komba ye lelo te tokutana na bino lobi po toluka moyo tosala bino émission mosusu lobi ekoleka lelo merci beaucoup.